bandimi botuna enanu soyi wana banego cha musala na mweza lagi nini soyi wana azobakisela ngo nini nzambe na ngai olela te pasteur olela te nga mutakala ndenge ya mosala nzambe mukuna ebimi ndenge mutakala na ye bato nyonso bamoni na bana mike bamoni bana klase bamoni eglize emoni bamoni dadi mutakala ya mukie tata munene vous blaguez avec les gens un serviteur de Dieu. Vous êtes marié. Ok, nekolala mwasi na kati ya mutuka. Papa. Nalobaki yango. Nzambe na ngai. Nalobaki église obo église. Eza bataillon ba soda. Église ana kikuluna. Église ana critage ya kolongola basi basemi. Nzambe na ngai. C'est vrai. Donc nalobaki bozalaki wapi nzambe na ngai nalobaki église obozomona église ebombi mabe nyonso ya mboka tala lelo oyo nga moko natali yango na leli moteli beaucoup de serviteurs de Dieu na mboka oyo bakufa na sida natanga bakombo tokei ya liboso akufa na sida oh nani oyo ya mibale akufa na sida papa mosala nzambe moko takufa na mboko batela poisson mosala nzambe moko te papa tala eloko mosala nzambe azosala Kofi Olomide azoloba ete tokolia bombo na chasse te tokolongola chasse tala siko eloko mosala nzambe asali namoni mosali ya nzambe sans préservatif na kati ya mutuka et puis papa ayebisa ba pasteur basali ya nzambe premier point batika kindumba ngo basosalela ngo wapi na kati ya mituka na ba chantier bandako na bango batongaka na kati ya ba biro batia ba mbetu wana Onésime premier point na deuxième point alobi nini nzambe ayebisa ba pasteur batika divorce a divorcer na tongo na pokwa bali mwasi mususu tobili premier nani na film sexy ya pornographie congolaise banani babimisi biso premier le serviteur de Dieu ba serviteur de Dieu babimi premier na mboka oyo même na Amérique babangi balobaki tika politique yaka na makambo ya nzambe tote ya ainsi dit l'Éternel Bible ezoloba chaque chose à son temps bonyokoli bandimi makasi bonyokoli peuple makasi peuple asali boye mon frère allez vous les bandimi nakuta lisu moko na église wana nakuta lisu moko na église wana na panza batu na obeta masasi papa na beta mabanga na panza milangi na kata macheti ono kuta lisu na église na ye ono kuta lisu na église na ye azwanga mabe tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels
dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'honneur, Mathieu Bonché, je suis là toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Tracy Mbelenga Pro, merci à vous. Merci à Glody Diasuka. Merci à Maman Antobela parce qu'elle a assisté Bissot. Merci à tout le monde. Donc, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à Kingston Sono de Lyon, les boss. Kingston Sono, les boss depuis Lyon. Merci à vous. Merci à Alfred Adi Misaka, garçon très responsable. Alfred Adi Misaka. Nicoletta Ben, femme très responsable. Nicoletta Ben. Ah, le puissant Nicoletta Ben, merci à vous. Et merci aussi à Landrine Tiama. Landrine Tiama depuis Paris, Moninga ya Gelor Manvipi, l'international. Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Ah, Arsène Toya, les jeunes millionnaires. So, vous avez 10. Mais n'a habité. Merci à toi, Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci à Francis Manvipi, l'international depuis Paris. Merci aussi à mon ami Zeke Elenga Congo. Merci d'assistance. C'est toujours Mathieu Bonché avec votre émission PC La Plus Plus. Toulali Toulamui Kakaboé. Anna Luboloko Fondation. Claver Assurance, tout assuré massivement parce que santé, c'est d'abord priorité avec Claver Assurance. Merci à Grâce Beauté, l'architecte par excellence de votre beauté. Grâce Beauté Paris, Baposo et Beba, toque pas Grâce Beauté. Guilet les bourgeois, Nzamba le Poso. Merci à vous, Guilet les bourgeois. Je suis avec Pastalité Yakanda, to Lalito Lamouki, Bapote le biso pasteur Wuzoba. Notre pasteur qui est Mukuna. Notre pasteur Oyate yaka plus de millions de personnes. Bazalaka pas pasteur Mukuna. Nini e comme li pasteur na biso. Tozo beta li solo mais zo soit na motema parce que c'est notre papa. Abote la biso be ba trésor Mukuna mabate belé. En tout cas Nzambe eloko nini ezo komela basali na Nzambe. Potoko matina niveau ya boye. Pasteur Lite Yakanda mbote na yo. Oui, mbote papa, mbote na ba nyonso bazwi libaku to pe occasion ya kolanda biso. Mbote na libota na Nzambe nyonso. Tata na ngai ya likolo apambola pe abomba bino. Merci pour na invitation kitoko na batango boye eza je crois 6e dimanche na mboka na biso oto côté lisusu église té et na ba citation oto za na monde entier par-ci par-là ba yebi nini oyo e komeli biso libota na Nzambe. Merci lisusu pour na confiance fidélité ezalaki facilité motoloko langai bopesanga confiance et puis boyebisanga papa totikali na yo tika yawe Nzambe tate ya likolo oyo lelo na mboka oyo asali ete lelo bo comprendre que je suis un véritable serviteur de Dieu na mboka oyo Nzambe na ngai apambola bino pe akanisa bino akokisa baposa mitema na bino tata apambola biso papa apambola biso pasteur Lite Yakanda tolali tolamuki pasteur Mukuna nayebi que tali vidéo yango wana Tracy Mbelenga yango wana tala vidéo oyo bien et salut Oboni. Merci beaucoup. Ah, naleli nayoki pasi makasi na motema na ngai kasi musicien moko na mboka na ngai yembi boye kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango Nzambe misala na bango ekobima polele naza wana te mpona kosoutenir mabe
kasi naza wana pona koloba eske oyebi ke nga na mboka oyo nazalaka opposant ya basali ya Nzambe nyonso na ndenge nini? Merci papa. Je suis opposant numéro 1 na mboka au Congo. Nazalaka politicien te pona tanga politique te pona yebi politique te o nga na yebi makomi na Nzambe. Nzambe tinanga na côté ya bonne nouvelle. Nzambe tinanga na côté ya ainsi dit l'Éternel. Tangu na ye na makamu na Nzambe lokola batata na biso ya l'église o babimaka soi-disant bango nde batu ba forma biso bango nde batu balakisa biso makamu ya Nzambe. Mon frère ba père na biso po boyebaki te ba père na biso bamisalaki lokola ba Nzambe nzoka na nsima ya komisala lokola ba Nzambe bosali ya minene na mboka oyo. Vous avez beaucoup gaffé kasi bagaf na bino chaque chose en son temps. Nzambe merci. Nzambe merci o confirme ngai lelo na mosali ya Nzambe na mboka oyo babenga biso bana libebi babenga biso bana libebi lelo batata nde baza batata ya libebi landa naloba Loba te naloba Loba nakumisi lisusu Nzambe naloba kitika politique yaka na makambo ya Nzambe tote ya ainsi dit l'Éternel. Bible ezoloba chaque chose à son temps. Bonyokoli bandimi makasi bonyokoli peuple makasi peuple asali boye. Mon frère nana kanda moko na minute oyo nakoko swata mutu na libele. Nana kanda moko na minute oyo mon frère nakoko swata mutu na libele. Mon frère nga fingami makasi na mboko oyo nga fingami makasi na mboko oyo muyibi voyou yanke papa batu balaksinga misapi balobi okomi ko exagérer. Nani exagérer? Oko na bisanga o exagérer o lekisi mingi pas même 2 semaines bauti ko ebisanga yo za témoin natambola lisu na sete natambola likolo pas même 2 semaines oza témoin o eki ko nanga tina fin fort na lo débat kuna sika na vandaka nazanga mutuka nazanga lupangu naza mutu apasi pona makomi na Nzambe. Nzambe na ngai nabaki na kosalela oka boye. Nzambe na ngai batu bakipa ngai te nalobaki pe na osenga mabonza te kasi na osalelo na vérité na osalelo na bosolo bosolo yango ebimi. Nzambe merci. Merci Nzambe. Nasepeli. Mon ami, l'homme des 3 points, prophète Onésime, l'homme des 3 points, prophète Onésime. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Mon collègue, to banana ministère nzela moko. To longwana nzela moko.
babenga biso bana libebi papa landa lisolo na oye nazolanda yo bien papa babenga ngana ye bana libebi ngana ye na message lité ya kanda frappe encore frappe na le frappe na retour trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a papolela ngo penza batu bebia surtout na église nako beta bato lolengwa na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital papa ta ngana ye na message alité ya kanda muninga na ngai na 3 points prophète Onésime aye na 3 points alobi boye premier point nzamba yebisi ye et puis na confirma ki a serviteur de Dieu papa na mboko tozaka mibale na Onésime l'homme de 3 points abi nzamba yebisi ye ayebisa ba pasteur ba sali nzambe premier point batika kindumba ngo baso salela ngo wapi na kati ya mituka na ba chantier bandaku na bango batongaka na kati ya ba bureau batia ba mbetu wana Onésime premier point na deuxième point alobi nini nzamba yebisi ye ayebisa ba pasteur batika divorce a divorcer na tongo na poko abali mwasi mususu bofinga kabiso boko se repentir pa na biso papa tongo etani osala kosalaka osala ngono na 9 jours osala ngono na 9 jours Kofi Olomide mopo mokonzi ataza na e païen kasi banzem na bango pesa conseil papa beaucoup de serviteurs de Dieu na mboko bakufa na sida natanga bakombo natanga bakombo tokei ya liboso akufa na sida oh nani oyo ya mibale akufa na sida papa mosala nzambe moko takufa na mboko batela poisson mosala nzambe moko te papa tale loko mosala nzambe azosala Kofi Olomide azoloba ete tokolia bombo na chasse te tokolongola chasse tala siko loko mosala nzambe asali na moni mosali ya nzambe sans préservatif na kati ya mutuka et puis papa lelo na mboka tobimi premier nani na film sexy ya pornographie congolaise banani babimi biso premier le serviteur de Dieu ba serviteur de Dieu babimi premier na mboka oyo même na Amérique babangi bango papa un serviteur de Dieu vous êtes marié okene kolala mwasi na kati ya mutuka papa nalobaki yango nzambe na ngai nalobaki église obomona église eza bataillon basoda église yana kikuluna église yana critage ya kolongola basi basemi nzambe na ngai c'est vrai donc nalobaki bozalaki wabi nzambe na ngai nalobaki église obozomona église ebombi mabe nyonso ya mboka tala lelo oyo nga moko natali yango na leli mosala nzambe bandimi botuna ye nanu soyi wana banaye kotya mosala yango ezalaki nini soyi wana azobakisela yango nini nzambe na ngai nzambe na ngai olela te pasteur olela te osala nzambe azobakisaka soyi okobakisela soyi wana nini nzambe na ngai namela mai papa boko ndimake ngana za mosala nzambe na mboko. Mesdames et messieurs, donc je suis avec lui pasteur Lité Akanda. Merci à tout le monde. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, qui a changé ma faire. Arsène Toya, merci beaucoup. Et merci à Bibi Makengo, merci à vous. Merci à Tabi Tambongo, femme très très responsable. Sans oublier Annie Wallo, et à Christian Loubé, Fifi Bolili. Merci à Ornella Wato, sans oublier tout le monde au Batala Kamate Bonché. Nicolette Aben, femme très très responsable. Parce qu'elle était ce que vous avez dit. Tangna Lobaki, complexé, tribalisme,
qui fanatisme l'église. Vous avez douté. Bon doutaki na ngai. Vous avez compris la réalité. Vous avez compris la réalité. Bon monyango siko na misu. Papa, oana nzoto ngai. Na yepe na église na yo. Na vandi. Na otala mosala nzambe. Na otala tango silisa qui frappe. Nengo lali. Ozo ronfler. Vous blaguez avec les gens, hein? Vous blaguez avec les gens. Nzambe, na lobaki, na okufa po na mwasi te na mboko yo. Na okufa po na mbongo te, na okufa po na Bible. Ah, papa na okufa, na ebiso vérité. Na okufa po na Bible. Ya yo robimate. Ngai. Mutakala na ngai. Oya nga mutakala. Nenge ya mosanza me muku nebimi. Nenge mutakala na iba nyoso ba moni. Na bana mike ba moni. Bana classe ba moni. Église moni. Ba moni daddy. Mutakala. Ya mukie. Tata munene. Vous blaguez avec les gens. O tikala ko mona mutakala na ngate. Wana na ebisio. Na ebisio o tikala ko mona mutakala na ngate. Normal te. O mona te. O mona te. O mona te. Nase Nzambe. Allez, vous les bandimi. Vous les bandimi. Nakuta lisumo kon église wana. Nakuta lisumo kon église wana. Na panza batu. Na obeta masasi. Papa na beta mabanga. Na panza milangi. Na kata macheti. On okuta lisumo na église na ye. On okuta lisumo na église na ye. Azwanga mabe. Église na mboko esili. Bakeko luka tata mokonzi mboka. Tata mokonzi mboka fongo l'église. Na ba bêtise boy. Esili. Tata pa mola biso. Tosili sina biso, mesdames et messieurs. Merci à Mama Olive Lembe. Mama di mama, merci à vous. Moi mbote na bandeko batali pour kandiza likolomi. Merci na fondation ONG na biso ACD ya mama na biso, Mama Bella Anto. Oeza ko encadrer ba mama veuve. Merci mama na biso Bella Anto pona ONG na yo ACDC. Oza ko encadrer ba orphelin. Oza ko encadrer mabote belé. Mama na biso azana posa lisungi. Ba mama na biso oya minene ya mboka. O bo sala ka kitoko. Bo soutenir mama na biso, Mama Bella Anto. Pour na musala kitoko ya ko encadrer ba mama 3e âge. Eza facilité référence na eza kaka na quartier 1. Lupango ekangami na planète J. Soko komi wana na quartier 1 otuni ONG. Okomona ba tiepe panu eza wana libanda ACDC fondation ya mama mama na biso Anto Bella. Soko komi wana sans problème. Des fils Masevo. Jeune millionnaire tour du monde. Appellation bien contrôlée na carte à Londres. Omoni lo kwango ekoki sami. Héritier mpaka na kati États-Unis. Mpaka ya héritier tata pambola yo. Dieu donné mouya na Italie kuna na Milan. Tata pambola mutu ambongo ebele. De pa na ma Patrick Boyimbo. Papa na China kuna na Paris. Papa kana minute yo. Na oki opanza église na ye. Na oki opanza église na ye. Na oki opanza église. C'est fini mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Merci. À la prochaine, bye. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre